Ini reality. Kaka jambo. Habari. Uko mzuri? Jina lako nani? Baraka. Jina lako Baraka? Baraka mlitokea wapi? Tulitokea Ukie kwa soko. Mlitokea wapi? Tulitokea Bufende. Bufende? Bufende ndio kwa kwenyu? Umu unaishi na nani? Tunaishi mimi peke. Unaishi wewe peke? Oyo Kileng ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les... Ini reality. Kaka jambo. Habari. Uko mzuri? Jina lako nani? Baraka. Jina lako Baraka? Baraka mlitokea wapi? Tulitokea Ukie kwa soko. Mlitokea wapi? Tulitokea Bufende. Bufende? Bufende ndio kwa kwenyu? Umu unaishi na nani? Tunaishi mimi peke. Unaishi wewe peke? Baza zako wako wapi? Nataka kufa. Baza zako washakufa? Balikufa na nini? Na vita. Balikufa na vita? Oh. Kisha na umu unaishi na nani? Mimi peke. Unaishi wewe peke? Tunaishi pamoja na washangazi. Na washangazi ndio wanaishi nao? Oh, pole sana kaka. Tekea tena kuangalia. Unapenda watu wakusaidia na nini? Napenda wanisaidie na nyumba na makuta. Makuta utakuwa nakula? Oh, merci sana kaka, si vile? Mungu atakusaidia, utapata nyumba na utapata chakula, si vile? Oh. Il n'a pas dit grand chose. Il a dit qu'il a besoin, gravement besoin d'avoir une maison où dormir. Regardez, une maison là où il peut mettre la tête. C'est un orphelin, il n'a plus de père, il n'a plus de mère, et il vit avec sa tante, et du coup, il est là seul. Basi zako kufahamu vita? Unakumbuka kaka? Jina lako lilikuwa nani? Endo Amuri. Jina lako jina yake Amuri? Ndio huko. Oh, azogea ni wapi? Wasema jina lako lilikuwa nani? Amuri. Na mamako? Alikuwa Papa Doyo. Mama Doyo. Oh, pole sana. Uliona kisi wanakufa? Bibi ilikuwa kai. Pia kulikuwa vita ya vaeni wentua. Kikita wakiwapiga masasi. Okay. Shaka piga masasi. Mungu atakusaidia. Je suis effrayé par l'histoire. Je sais pas quoi dire. Il était présent lorsqu'elle avait tiré sur ses deux parents. Présent, c'est les petits. Il était présent. C'est bien lui. Il était présent, frère. Il avait tiré sur son père, sa mère. Et on a laissé un orphelin comme ça. Il vit dans cette bâche avec sa tante. Qu'est-ce que je peux dire? Il a dit, il n'a besoin seulement d'avoir une maison où dormir et quoi manger. Mais peut-y avoir même quelqu'un qui peut prendre en charge. Mais s'il vous plaît, par l'amour du ciel, quelqu'un, soyez touché s'il vous plaît, par l'amour du ciel. L'enfant est là. Vous pouvez l'aider.
Bongo tout entraînement bongo. Maana nyaso bazisho kitoka na mutuka. Akamwa yoko tupiki yoko. Oh nyaso bazisho kitoka na mutuka Ole mutuka koi. Accident salamio na benya. Tobendaki na bagepa basakade tobendaki kotanga na mamba na retour chauffeur kosika maziboye bato babukani bamosusu toyebi te soki bakolamuka na minute oyo totangisa bango na mambangu kamaze ekoi na ndenge moko ya mabe totangisa bango chauffeur azalaki asameli kamazi yango wana ekwei awa kaka pene na place mamado akufela nde place kamazi ekwela kaka na nzela bobomela mamado nde place kamazi ekweli awa na beni awa tototangisa basakade na mambangu sala accident ezosala pasi na motema mpe mawa mpona komona makambo yabo ezosalema na Kongo basoda bazomata bamituka ya bie te Masa, mata mutu go hospital, mata mutu go hospital. Sama date na ini. Kenda kuna mata mutu go na shot. Paka na sauti tuni koto. Tomata sumi tukataka makolo. Wana komwana Kongo tozangi mituka kotambola nango basoda force spéciale bazangi mituka mais ba M23 bazomata mituka ya bien ya liboso ekosali lisusu bantu mpe babukani mpe bazoki turo lisusu ezokisi lokola trahison lokola kitretre soki bayeba basinyalaka bachauffeur basala makambo na nkon boye na Kongo boye basoda force spéciale bazosouffrir boye soda force spéciale bazosouffrir boye lokola infanterie ate infanterie yango M23 ozomata na mituka ya bien tala biso mituka tozomata attaque force spéciale ya Kongo biloko ya boye ezosalema na Kongo makambo ya boye ezosala pasi na motema ezosala pasi na motema oyo mona azobunda kale na biso kona double kala na ale tangu tokendaki kuma mutala ndenga balusi mutoka na tere wana lokola jeep bantu balingi bagoya ye azoseka zela munene boyo komi koto ndenge nini ubie balesi mbongo zela munene boyo nzela munene libulo eza te nini ke apart kaka chuma nde azishok chuma azishok azana mutuka ozobenga azana shok
Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota Zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na fati beton te mokengeli ya bakongolais. Si l'Église Famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle, par exemple la fin de la guerre à l'est de notre pays. S'il vous plaît, Monsieur le Président, accordez-moi même 2 minutes. Na boma muto, muto a Kagame, Kagame on a ko boma yo, no bête mana monimano. Tu sais combien de gens que tu as tués à l'est? Nos frères sont massacrés là-bas. Nana kana boma yo. Le lot na boma yo. O sakana. Et le problème, c'est que nous n'avons jamais fait. Les Rwandais, pour prendre que leur exemple, mais même pas les Rwandais, allons plus à l'intérieur du Rwanda, prenons les Tutsis, qui sont une partie du peuple rwandais. Ils ont réussi à faire triompher leur cause parce qu'ils se sont mis ensemble, ils ont utilisé le lobbying, ils ont utilisé la communauté internationale, et aujourd'hui, ils ont la place qu'ils ont, que l'on leur reconnaît. Parce qu'ils ont travaillé. Mais ce que je constate chez les Congolais, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de lamentations. Nous ne sommes pas suffisamment froids, suffisamment objectifs en disant arrêtons nos divisions inutiles, arrêtons comment j'allais dire, nos querelles intestines, arrêtons nos luttes de positionnement. Battons-nous d'abord pour ce que nous avons en commun, c'est-à-dire le Congo. Le jour où nous réfléchirons comme ça, tous ensemble, je crois que ce sera déjà une avancée importante. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal. Mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, nazala tozalaki na Goma tozobela na kati ya Goma tozala blessé tobimi kuna bitumbero kokote biso na Goma toye koto tosali 4 mois kuna atani paiement tozwi mbongo te ni kolia tozolia te lelo tosali déjà 4 mois tobimi kuna na effort ya tolala libanda tobimi kuna na renfort ya baboti na biso tokomi awa ni avole pe tosenga bona tobima exacte bongo pe exacte biso toza basoda touti Goma tobundi bitumba na M23 na Goma ti ndenge topalanga na Goma mutu na mutu ake na ndenge na destination inconnue mais siko awa toye awa na Beni esika base ezali fallait tokoma Kisangani mais toza na moyen de transport okomela Kisangani te ça fait dala misusu awa babeti ba 2 semaines ba 1 mois ba 3 semaines kolia tozolia te tozaka négliger tolala kana aéroport na libanda yango moni toza na bosenga gouvernement ayeba ke biso toza awa yango moni asunga biso vraiment tokoma esika ba unité ezali po tokoma Kisangani po to rejoindre esika ba unité na biso eza po to sala musala po toza ba fils toza ba soda congolaise. Nous voici à Goma
Goma est libérée de la dictature de Tshisekedi. Et nous le disons chaque jour, Tshisekedi doit partir. Et nous invitons tous les Congolais à venir nous rejoindre. L'AFC 123. Nous sommes à Goma. Et voilà, nous contrôlons la ville et entre nos mains. Déjà, la sera déjà au Kinde. Déjà, Madame Patrick Bologna, journaliste déjà de Jack. Déjà, la sera au Kinde déjà. Regarde Canine, Congo RDC, Kinshasa dans la place. Congolaises et Congolais, je vous salue où que vous soyez à travers le monde. Laissez-moi vous annoncer la bonne nouvelle. Je vous annonce officiellement la présence du Raïs Joseph Kabila Kabange sur le sol congolais. Eh bien, il a dit, il a fait. Joseph Kabila Kabange, le PCA de la République, a foulé le sol de Goma. La bonne nouvelle, il a dit, il a fait. Raïs Nakatia Goma. Et Sengote, Bana Congo, Bosepela. Je reviens vers vous tout à l'heure avec des images en live. À tout à l'heure.